ndako Yesu arenyaka te na bandako mosusu okoti pelele omoni pena molili belela nzambe na ndako na yo tika accès loba papa zwa accès nzambe na biso aza violente akota ke sika bapesaka ye accès akota bato bafungolaka ye tela mokonzi ya bongo alobi je me tiens à la porte je frappe koraba seke alobi je me tiens à la porte je frappe soki ofungoli ye akoti soki po fungoli na yo yete alekani yebisa ye mokonzi fungo na fungoli yo porte règne dans ma maison ndaku na ngai lumbaka solo Yesu kona ba shekere ata mutu azalaki na ba problème bien aimé ngai na ndaku na ngai ata mutu alobaki alalaki bien te bana na ngai ba yebi ata mutu alobaki alalaki bien te ata alalaki bien te alalaki na souci soki aye na ndaku na ngai avandi na nga sololi na nga akobima na ndaku na nga ndenge akotaki te akobima na ndaku na nga ndenge akotaki te nzambe oyo nga nasalelaka ya kala mbai akoaspire nyonso ya mabe akoaspire nyonso ya mabe bakotaka awa babimaka na bénédiction parce que ndako oyo todedikasa yango epai ya nzambe ndako oyo todedikasa yango epai ya nzambe totinda nzambe avanda na ndako tobondela nzambe avanda na ndako tokumisa nzambe avanda na ndako elobo shekerebe ezala bandako mosusu bien aimé soki okoti kaka oyoki ba chair de poule soki okoti oyoki mabe makasi na misu kaka ezolakisa ke ndako oyo eza na misala mabe batu sikoyo bavandaka na ndako wana bakozala na misala nini soki ndako deja osentir yango mabe ebongo bato bazolala na ndako wana bato bazolamuka na ndako wana bakozala na misala ya nini zalaka na comportement ya kozongisa ndako na maboko ya nzambe bien-aimé tokezongisa ndako na biso na maboko ya nzambe kende kozongisa ndako na maboko ya nzambe lobakolo baya na butu baya na moi porti na ngai ya kokangama baya na butu baya na moi porti na ngai ya kokangama baya na butu baya na moi porti na ngai ya kokangama baya na butu baya na moi porti na ngai ya kokangama na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazobelela makila na Yesu masia bien-aimé tozokota na monde spirituel tozokende kosala ménage spirituel na ba ange amiti service kende kosokola ndaku na yo bien-aimé zwala lokolo zwi kantine na mai brota na kati na yo zwa kantine na mai na esprit zwa kantine na mai na molimo ale zwa serpillère na molimo banda ko torsionner ndaku na yo banda ko torsionner loba mai o nazo torsionner eza makila na Yesu nazo torsionner ndaku nanga na shamba bana na ba toilette na kombo na Yesu masia nazo torsionner ndaku nanga na makila na Yesu ndaku nange koma na température ya lola ndaku nange koma na solo ya lola ndaku nanga ibene koma na présence ya nzambe ndaku nange koma na présence ata moto misala mabe soki aye akolala pongita akopakata mbangu o na loti mabe o balandinga o babetinga nzete o bafinginga o basalinga boye na kati ya ndaku na yo bien-aimé dans le Seigneur soki obelelaka nzambe moto misala mabe akolala na kimia te pe moto misala mabe oyo akovanda na kati ya ndaku na yo misala na ye koopere te akobima na poisa po ete présence ya nzambe eza na kati ya ndaku na yo yo belelaka makila na Yesu masiya ntango nyonso moto misala mabe akoki kofanda na ndaku na yo akopere misala na ye te partout akobanda kokende kopere misala na ye elongi ne banda komonana akobanda kobima na poisa akobanda komonana bato ya misala mabe bakozwa kimia te na ndaku na yo bakozwa kimia te na ndaku na yo mais soki obombi ndaku na makila na Yesu te bakoya bakosala ba réunion bakokomisa ngo salle de réunion bakokomisa ngo aéroport bakoya ona laki na ndaku na yoki mwazo mata ona laki na ndaku na yoki boye ona laki na ndaku na yoki boye bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur bondela kene ko bomba makila na Yesu na ndaku na yo soki biso kutu toza basali na nzambe tozozo ba menace tangu suna bandaku na biso bien-aimé dans le Seigneur bongo yo muto za kaka mondimi bongo yo muto tangu soza na mwa moto moko ya muke o epela ka le temps en temps monguna ko ya akomeka bien-aimé na mema yo na témoignage moko pour comprendre que eza important ya ko mema ka nzambe na bandaku na biso eza important ya ko tika ka kuna maboko ya nzambe un jour to vanda kina mobali nanga moi j'étais en bas mon mari il était en haut azaki na mwana biso ya mobali ya mukie Stevie mobali nanga yoki niau azolela ayoki niau azolela na ndaku niau oh
ayoka kiango liboso tonga zaki yemoko il a pas calculé akipe na eta lali et puis quand mon fils il est monté à haut abane kolobane likamu mwana papa yoki moi niaou aleli na kati ya chambre na biso niaou papa tuni mwana tu as attendu mon fils elle a dit oui papa j'ai attendu tu as attendu quoi j'ai attendu les chats pleurer niaou pasteur Abi oyoki bien atuni mwana oyoki bien abi oui papa j'ai attendu niaou ok papa lobi ça va c'est pas grave pasteur asa le quoi là la lisusu mwana kiti ngai na uti na se na mati na koti na douche tant na uti na kati ya douche na koti na chambre nazo pakola mafuta na yoki niaou aleli sous deux fois pasteur azaki na mbetu atuninga ana oyoki nini ngabi chéri na yoki niaou oyoki nini ngabi na yoki niaou abi bon oyoki niaou donc niaou azana kati ya ndako nga lobi na ebita to bando bondela to banjo bondela to bondeli to détruire to tindi moto pasteur tato silisi alobi amen soki poza niawa mutu soki poza niawa molimo prière biso to bondeli et ça charge na yo to lali bien aimé to yoki su niaute to lali titongo to kangi ba porte to kangi ba fenêtre sika niawa bimi to monite et comme na tongo mobile nanga bibia ke musala bien aimé dans le Seigneur il faut tobeta ka ba témoignage vrai oh oui tokotanga Matthieu tokotanga Esaïe tokotanga Puissant tokotanga Esther tokotanga soki chronique tokotanga Roi tokotanga nyonso to tokotanga Samuel tokotanga Thessaloniciens tokotanga ba histoire ba kozaki ba kombo abatu baktu oyo ba vivaka na Nzambe soki Bible kangamaka te sukaka na Apocalypse te soki Bible sukaka na Malachi te bien aimé balingaki batia histoire na yo balingaki batia histoire nanga mais tolinga tokoka komema Bible oyo te bien aimé dans le Seigneur tolingaki tokoka komema Bible oyo te nazaki na se mobala ke musala lobi nango na armoire place na tiaka ba semulu ani bien aimé armoire wana eza mukie soki niaou azana kati bien aimé to longoli ka ba so boyebi biso de tocheka ba semulu na baso soko récupérer ka baso oromona niaou abombani ezaki na notre frère papa na biso ya église frère Cyprien todo solo la toyoki na ye niaou frère Cyprien bi mama anache oyoki makamunga na yoki ngabi wi na yoki oyoki ni ngabi na yoki niaou azole alobi azole la toyoki susu niaou frère Cyprien tuninga oyoki ngapi na yebise na yoki ngapi na tuninga yopo yoki bi alobi na yoki wapi abi vanda ni toyoka lisusu troisième fois toyoki niaou ezoloba na kati armoire wana ya mukeni ya wazolela fasi biya tela bi ete ezoloba langa sikona isa yo za mwa mobali kendo tela soki ya soleza niaou fasi biya kei abimisi katina liboso abimisi katina fekil abimisi katina loso moi place yango bien aimé armoire mo saka muke atel na kati niaou azate ale to bandi prière na ye tobandi prière poa bien aimé ti le londe na yebisio esika niaou abimela to yebite donc azalaki niaou ya molimo azalaki niaou ya solote soki na biso basala Nzambe oh to bondela kabutu na moi tozo gêner tozo skutu ba prière abatu mususu tozo mema ba combat ya biya bandeko mususu bien aimé dans le Seigneur ba niaou ba puku ba misala mabe bazobongwana eloko nyonso bango ba sepeli babongwana babongwama e bongo yo bien aimé na moi prière ta musu ya muke moi prière bien aimé ta musu ya moi faiblesse diable akoya komeka yo diable akoya ifengelo kotikaka ndaku na maboko ya Nzambe kotikaka ndaku na maboko ya Nzambe bien aimé niaou abimati lelo sika bimato yebita ekenda ka bongo bien aimé pour prière to yoko comprendre que il y a attaque koti prière to komo zikisa niaou to komo tumba niaou to komo zikisa niaou to komo tumba niaou to komo zikisa niaou to komo tumba niaou bien aimé niaou akenda porto niaou abimela ngai na yo to yebite ataki bien aimé yaka na ndenge nyoso lukaka tango noso kobomba kandaku na maboko ya Nzambe
lukaka tango nyonso kobombaka ndako na maboko ya nzambe bato ya misala mabe ya bakamaradi ya libota bayaka bien aimé na batentation na bango oyo moko ozoremarke ke depuis aya na ndako na nga makambo esimbaka su te soki akuti nzambe ata aza ndoki bien aimé ata vande pano 15 ans ata vande 10 ans soki esika utaki misala ebimaki te mpo na moto eza na ndako na yo misala na ye kobima misala ekobima bien aimé ndako ebombami na makila na Yesu Masiya misala ekobima ndako ezobwaka faye elobi mama prophétesse mama évangéliste Mérance Mayala misala na ye ekobima bien aimé akokoka koopere na ndako na yo te akokoka koopere te bien aimé akokoka te partout akokende koloka bakolota ye na bandoto okoyoka nalalaki namonaki ser kingani nalalaki namoni papa kingani nalalaki na bien aimé misala ekosima te ye moko muta misala na kati ya ndako na yo akokomprendre ke ici il y a non banda na kota na ndako oyo na okoka su te fo na kende foko bomba kandaku na makila na Yesu Masiya makambo ezebele bien aimé bakoko koya koya kaka ya kotala yo kaka kotala yo ya 30 minutes batikeli yo ndikila kotala yo kaka bien aimé mutongo pa ye olambeli ye alie asali makamutu metanga okenda kena akei na nyonso ya malamu atiki bitumba yo moko olobake depuis tozalaka na biso tozalaka na biso bien banda kaka nani oyo ayaka awa toyambi ye mpe banda kaka akenda dezo de kota na ndako me ozoyebake banda ayaki dezo de koti na ndako me ozosala nini mpo te désordre s'arrêter ozosala nini bien aimé dans le Seigneur mpo désordre wana s'arrêter et puis nalingi nayebisa mutu moko bene kotambola na kobanga nzambe na sincérité na nzambe eza malamu mingi. Pourquoi? Parce que nzamba bandoko yoka prière non nzamba yoka ka prière abatu nyonso te. Nzamba yoka ka prière abatu nyonso te. Lelo batu babane ko se confier na basala nzambe. Batu bazo se confier sous na basala nzambe te parce que basala nzambe belé ya lokuta babimi bakosi bana na nzambe bakomi na père ya ko se confier na basala na nzambe. Na yebisa mwana na nzambe moko oyo azolanda nga. Yeba ke bansali na nzambe nyonso toza tous les mêmes te. Ezana ba oyo ba feshir nanu ba genou te liboso a diable. Ezana ba oyo ba feshir nanu ba genou te ba non na relation bio. Relation ya bio. Nan nzambe bien aimé. So kazi problème na yo alati yango alale lengo tolo na se. Solution komonana. Bazali Bible obi ete na tango suka batu nyonso bakoloba Seigneur Seigneur bango teke bakokota lola bazali lelo bakoti na kati na ye moko kutu mukolo elanga azolo batika ngo nyonso te kola ensemble tika ngo nyonso kola ensemble na suka nga moko na yebi ndeni na kopona na koyeba kolongola ya ngai na koyeba kotika oyo ya mabe soke kobebebeba tokomaka te na kose confete okoki kozala na ba problème mais ezo senga lisungi ezo senga mosala nzambe moko ya bio oyo aza nanu na contact na nzambe amema problème na yo mais tellement ya zokuta basi ba avansaki ba bebisi musala obiso toye nango lelo bana na nzambe bakomi ko se méfier ozomona muto akufa na makambo na mitema aboyi koloba aboyi kosakola alobi na okufa nango na okendango po ete nalobaka na 2018 nalobaka na 2003 nalobaka na 1990 na pasteur moko boye epanzanaka bien aimé nous sommes pas tous les mêmes nous sommes pas tous les mêmes okokufa na makambo na mitema ezosenga mosala nzambe moko ya bio azwa problème na pendant que toi tu dors lui prie pour toi elle prie pour toi. Elle gêne pour toi. Ako gêne pour na yo. Amemi likambuno na kati ya mutema na kati ya mutema. Yo moko ba prière à mukie. Okoko kate bien-aimé. Il y a des combats et des combats. Il y a des combats dans notre vie, bien-aimé. Oyo peut-être biso moko toko kakate. Et sengeli osenga lisungi. Yango Bible zo yebisa biso lobi. Ba fort ba soutenir ba faible. Zamba zala qui n'a raison. Ba fort ba soutenir ba faible. Pour être zamba yebi.
batia ba dirigeant liboso na biso pourquoi pour être nzamba yebi to kozala ne sika moko bien-aimé dans le Seigneur to komi to suki mais maman na yo ya molimo papa na yo ya molimo akoki ko mata au-delà akoki ko mata au-delà surtout soki biso basali na nzambe soko yebi ke mwana wana azalaka respect na yo yango bien-aimé respect eza clé on a yebisa kibino lobi ekoki ko fungolelo ba porte belé nakoki ko vanda boete na mona mwana na nga moko azalaka respect nanga il me respecte il souffre non même na coucou même en cachette je vais prier pour toi nako yebisa nzambe pas elle Seigneur s'il te plaît fais ça pour moi, ta fille, pas elle. Regarde, elle me respecte. Regarde, elle est comme ça avec moi. Regarde comment il vit avec moi. Seigneur, s'il te plaît, mais toi, tu ne sais même pas que moi, je prie pour toi. Et ça, là, basala nzambe belé, basenga ka mbongo te, basenga ka ba bien abino te, bien-aimé, asengi kaka respect, considération. Considération ayebi ndenge to vanda ka boyeta ke basala nzambe to yebi mwana na comportement na ye oya zo ya liboso na yo zo solola na yo oyebi ke mwana azokanga mama oya zo ya liboso na zo solola na yo oyebi ke mwana azokanga papa to yeba ke tanke basali na nzambe to senga kaka considération to senga ka respect ezala basali na nzambe nyonso te bien-aimé bala excusez ngai bien-aimé po na terme babimaka na bandimi na bango non ezala basali na nzambe nyonso te ezala ba mama pasteur nyonso te bakitisaka kiloti liboso bandimi non bien-aimé ezala basali na nzambe nyonso te ezala ba oyo baza ko abuser eza pe na ba oyo bazalaki bien lobi diable attaquer bango lelo ba céder mais ezala ba oyo ba feshir nanu ba genou te basala nzambe oyo baza ko respecter basi na bango basala nzambe oyo bazo respecter nanu nzambe basala nzambe oyo bazo respecter église ya nzambe bazo respecter corps du Christ bazo respecter bana na nzambe basali na nzambe bazo mona ke bana nzambe baza important et pas na bango mosali ya nzambe ya bongo azala mwasi azala mobali akoki ko ozete ko bimana mundimi na ye azwa mundimi na ye akoma ne lokola likangu non bakweya nene kobo non wana eza misala satana bien-aimé wana eza misala totalement ya satana ezala basali na nzambe oyo baza nanu mutu likolo oyo bazobenga mabe akopesa yo lisakoli azoyebisa yo pense ya nzambe saki aflate yo po ayebi ke nzambe akofuta ye nazo servir nzambe te po yo pesanga okoki kopambola nga bien-aimé oui nakozwa lipamboli wana eza mabe te esengeli biso mpe toliaka ya bino etanke bakambi oyo tozokamba bino esengeli tolia yango na escroquerie te esengeli tolia yango na ndenge ya malamu soki nzambe alobi oui nakoyebi soki nzambe alobi oui soki nzambe alobi non je viens te dire que le Seigneur a dit non soki nzamba lobi il faut bongisa marche na yo nakoyebi soki nzamba lobi il faut bongisa marche na yo nako cacher message à nzambe te parce que tu me donnes quoi que ce soit non bien-aimé Jésus-Christ revient bientôt tokozala juge bien-aimé na ba acte na biso tokozala juge bien-aimé na misala na biso basali na nzambe nyonso tout te ba poli bien-aimé non eza nanu bien-aimé na oyo zamba tie à côté oyo ba fléchir nanu ba genou te baza oyo ba obanga nzambe ba otambola na nzambe bazali bien-aimé manke todozo bataki butu na moi manke diable azoko s'élever tongo midi pourquoi mais ba oyo bazo banga nzambe ba fléchir nanu ba genou na misala ya diable te tozali tolingi kaka kolo salela biso bien-aimé dans le Seigneur tolingi ko salela nzambe te tolingi ko tika de côté te Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ bien-aimé revient bientôt to bongo la mitema na biso to bongo la mitema to changer comportement to changer façon de vivre façon ya komonde la makambu bien-aimé Yesu azakoya misala nini yozo sala nelanga na kolo na kati église oyo zoko sala bien-aimé oyo yozo kamba même mosala na nzambe misala nini yozo sala est-ce que ozo mema manda ndenge nzambe alingi est-ce que ozo mema manda ndenge nzambe apeseli yo
Toi nakata mukanda Esaïe. Toi Esaïe 29 ou bien-aimé dans le Seigneur. Na verset 13. Bible le Seigneur dit, car ces peuples s'approchent de moi. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Nzamba yebi biso moko na moko bien-aimé. Tangu tozo poussa na sena makolo nzambe nzamba yebi extension na yo. Ye mutu akela yo loko tobosa naka. Alors peuple yo bazo poussa na pembeni nanga. Peuple yo bazo lo ba Seigneur Seigneur. Baza ko honorer ngai. Na munoko na bango kaka. Na lolemo na bango bazako loba ke naza ya bango. Mais naza ya bango na comportement na bango te. Bien aimé oza wapi. Oza wapi bien aimé oza wapi. Tango yambaki Yesu Masiya ozalaki na zel. Ndeko nanga oke wapi bien aimé. Otikali na kombo nzambe kaka na munoko. Otikali na kombo nzambe bien-aimé kaka na munoko. Otikali na kombo nzambe kaka na ba réseaux sociaux. Mais vie na yo moko ezoko effecter nzambe te. Vie na yo moko personnel mezo la kisa nzambe te. Bien-aimé oke wapi. Eloko nini telemisi yo. Nzamba zo reproché yo na tongo alelo. Alobi bozo poussa na pembeni nanga. Na munoko kaka nzambe nzambe. Na lolemo kaka nzambe nzambe. Mais na vie na yo na zate. Osui kombo nzambe. Olati yango bename lokola liputa. Olobi yende mobali nanga. Mobali na yo azo salelo ata dépense te. Mobali a salela ka mwasi ne dépense. Mobali azo ka mwasi ne en charge. Mais tala na bombo ino bien. Est-ce que nzamba azo salelo dépense? Est-ce que nzamba azo salelo dépense? Yo moko tala vie na yo pona yebi ke mobali mutabala ka mwasi. Kombo nzambe za kaka na munoko na yo nzambe. Mais misala na yo totalement eza ya nzambe te. Ozoko tapote obani bato ba français balobaka. Likolo moko na kati likolo moko libanda. Bakena makambo ya mokili bakuti yo. Bayena makambo nzambe bakuti yo. Beneme yebi sango za nani ozalaka nani? Bibelo bibaloba mabena yo bakuto na ngote. Bien-aimé yo mutozo yo kamateya. Yo mutozo yo ka penser à Yesu Masiya. Yo mutozo occasion koyoka liloba na nzambe, faites attention. Jésus-Christ revient bientôt. Bibelo bimokolango moto koyeba te. Ekozana na moi to na poko moto koyeba te. Na 10h to na 20h moto koyeba te. Koya ya Yesu Masiya Bibelo bia koya lokwa moyibi. Kolinga te beneme yo kede na deuxième tour. Lingo za lever na premier tour. Pour être deuxième tour comme il kambo caché 666. Eh kombo wananga na banga kagoma kasi bien-aimé. Ndenge na sale la kanzambe boye so komi makambo 666 na banga kayango makasi bien-aimé. Deuxième tour comme il kambo pika pende. Ngana lingi nanga ko pika pende te parce que na vivre déjà na mokili ya ba tentation ye moko mutu azotinda biso manda nzambe alobi na tindi bino liboso ya balu na saleli nzambe na kati kati ya balu bazo suangai me nazo zokate na sina nyokwa mi na kati ya tentation ya balu na kozela sous deuxième tour te na premier tour kaka l'air mokonzi azo benda ya ye lokola ema esengeli ngana zala parmi bato bazo kende lokola ema na boyi kozela deuxième tour et comme avant sombeloko caché avant lia caché est-ce que koko kanzala jeune kutu ya jour moko koka angote marque de bête 666 Poete yo sombe sengeli ozala nango. Poete yo lie sengeli ozala nango. Poete yo vivre na kimia okute na bango baleki yo ozala nango. Poete ma banki bibelo bi ma banki yo eza na bilongi ya batu. Eko bima pona ko diota kabatu. Mage ma banki wana ezo diota yo. O eza na minoko songe. Eza na mini lokola pa ou soki nini. Ezo diota yo mozo kufate. Yangonde bien-aimé yo lingi ozo mokili lelo o gagner mokili lelo bien-aimé
Lobby okuta na face à face na ma banque. Non. Ceux qui ont supporté yango, moi je ne les supporte pas. Kaka na première tour wana beneme sengeli na kendi. Kaka na première tour wana beneme ngai sengeli na longwa. Kaka na première tour wana beneme ngai sengeli na mata. Yango poete yo mata bongo. Mama yango ya kobongisa na nzambe. Mama yango yo bien-aimé ya kobongisa na nzambe. Ya kobima parmi batu oyo bazo ya Seigneur Seigneur kati na bango eza na nzambe te. Beneme bandako kitoko ekoleka. Oh bien-aimé mbongo ekoleka. Ba bijou ekoleka. Nyoso oyo zo sala lelo po yo zala nango ekoleka. Eza bien to zala nango po te zo servir biso na mokilo to za nango. Mais bien-aimé koleka. Mais liloba na nzambe koleka te. Liloba na nzambe kotika la seko. Est-ce que maman mokwazo yokanga? Est-ce que papa mokwazo yokanga? Repentons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Repentons-nous. Totika kolanda nzambe na munoko. Totika kolanda nzambe na munoko. Totika kobongo la kaka makolo. Bien-aimé bongo la motema na yo. Poyete Yesu akota. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Banganda ozola dalelo bien-aimé koleka. Basi ozola dalelo bakoleka. Mibali ozola dalelo bakoleka. Meliloba na nzambe. Ekotika la seko. Nazobenga mutumoko. Jésus-Christ revient bientôt bien-aimé. Ça fait mal au cœur. Comment na moto azotanga kombwa nzambe. Mazotambola na nzambe te. Comment na moto azotanga kombwa nzambe. Comportement nezo reflete nzambe te. Comment na moto azotanga kombwa nzambe. Mais misala na yeza ya nzambe te. Bien-aimé toza batu. Toza batu tango nyoso. Esengeli tosenga ko secours nzambe. Bibelo bio secours de l'homme de que vanité. Bien-aimé nazo benga yo. Na bengi yo na club à Jésus-Christ. Yaka na likelemba Yesu Masia. Likelemba Yesu Masia bien-aimé. Likelemba Yesu Masia kolia mbongo na yote. Okolela te ona chaki mbongo nanga panda 7 mois. Balienga mbongo. Yesu aliaka mbongo batute. Kota na likelemba Yesu. Bima na likelemba butu. Bima na likelemba butu bien-aimé. Bato bazo tala yo bazo mona yo. Ba openzamba pesi bango miso komona. Bazo mona yo ke ozala misala mabe. Ozala misala mabe bien-aimé. Ozande na kombo nzambe na munoko. Bolingo sincère ozana ngote. Kolimbiso ozana ngote. Kosunga epana yo ozana ngote. Il faut sunga public. Public mabato po yo sunga. Esengelo sunga public mabato ba yeba ke yo salaki. Batu ba yeba ke yo sunga ki. Mais ko sunga en cachette. Ozana ngote. Ya plus profond bolingo pena ya kati ya mutema. Ozana ngote. Bibelo biso kilo boka gauche pesi. Ya droite yeba te. Oya kiko luka Yesu na église pona nini bien-aimé. Ezala batu mususu bazo luka Yesu na église. Bazo ya na église soki kaka dimanche koki aluki Bible na ye. Bible na ngana chaki awa apupoli Bible na ye. Aboka kiko lukolo pa à quelle église. Ozoya koluka église une église. Yesu avanda ka na église te. Yesu avanda ka na kati ya moto. Ndaku na yonde tempelo ya molimo mosantu. Ndaku na yonde tempelo ya molimo mosantu. Yesu avanda ka na kati ya nzoto ya motema ya moto. Misala nini yozo sala bien-aimé. Oye ko senga ke molimo na nzamba vanda kati na yo. Jésus revient bientôt. Tobi manabiloko na indifférent. Sors de ça, sors. La jalousie, sort de ça. Témoignage. Ezane loko moko nzamba boya loko la faux témoignage. Na kombwa muninga, sort de ça. Olobi ozo sale la nzambe songi okotika te. Makambu nyonso ebimaka na libota, makambu nyonso ebimaka na église, makambu nyonso ebimaka na ndako, makambu nyonso ebimaka na bangande sika bokendaka, makambu nyonso ebimaka na bamakelembe sika bokendaka, na bafeti na bagroupe sika bokendaka, kombono ezangaka te. Mais Bible lobi baloba mabe pona yo bakuto na ngoti. Même na kati ya famille division, okute ina oyo lobi boy, okute ina oyo lobi boy, baninga babeta na mitu bien mais po yo zwa nini? Na kati ya kiba camarade olobi oyo obaluki ko olobi boy baninga babeta na mutu bien mais po yo zwa nini yo zalaka kaka nango
mutu mususa kozala nango te nesika na yo te yo kaka defo zala nango yo kaka muto zwaka yo kaka muto salisaka yo kaka muto pesaka pozwa nini bien aimé Jésus revient bientôt tobima na ba futilité merci ma soeur Mayala merci tobima na ba futilité misu na biso etala nzambe Bible obini bien aimé. Le Seigneur dit, car ces peuples s'approchaient de moi. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il y a de moi n'est que présenter des traductions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ces peuples. Prophétie contre Jérusalem. Jérusalem, alléluia, bien-aimés abisso. Est-ce que frappe ya nzambe ngana yo tokoka yango? Batu nyonso batambola kalolenge nzamba lingite. Batu nyonso baocha kombo nzambe na munoko bien-aimé. Ndenga lobi ete batu bazu peuple oyo bazo tambola la kombo na ngana munoko. Na lelemo na bango bazolo bakenda nzambe na bango. Mais na misala na bango na nzambe na bango te. Na motema na bango na za musika. Soki nzambe na kati ya motema ndo za musika. Nani akozala proche? Répondre ngata na okoma. Na ebite soto se comprendre na mate. La ligito se comprendre na mate yo poto komi na suka. Répondre nga. Répondre nga bien aimé s'il te plaît to ça ensemble tana ko koma na mona ke yo répondre comprendre makamini. Pensez ni na Saint-Esprit alinga memela biso na tongo alelo to silisi na biso. Nzamba réclamé, le Seigneur dit, car ce peuple, le Seigneur dit, car ce peuple s'approche de moi, il honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Soki mzambe na kata motema no aza musika. Répondre nga bien-aimé. Maëla Ngombi, répondre ngai. Dominique, réponds-moi, si le Seigneur est loin de toi, qui sera près de toi? Déti, ma Chantal Maveka, réponds-moi. Marie Bitindi, réponds-moi. Soki Nzamba Lobi. Tozo lukaye na munoko na lèvre na biso ki azaya biso. Mais mitema na biso eza musika na ye. Toko za la pembe, mitema na biso eza la pembe nya nani? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Non, nous pouvons répondre à la. Amen. Mokili cher na cher. Dominique, que Dieu vous bénisse. Mesdames, tous qui sont au bon de l'ensemble. Les autres qui na Esaïe, bien-aimé dans le Seigneur. Na Esaïe 29. Esaïe 29, verset 13. Nzamba lobi na biso to bima to motema to pesa to ptika kobongola makolo to pesa ye motema azana posa motema na biso to bongola makolo to kenda ke église metangu musu mutu avanda na ndako kenda même pas église azala misala malamu par rapport à toi ozoyoka prière ya ndenge na ndenge opalaka langue ozana ba engagement na église oza soki nani soki kombo nini na yebite soki na grade nini oyo ozana ngone église mais ozolo ba kombo nzambe misala no ezokokisa mana nzambe te soki bien aimé motema no eza musika nzambe merci ma Chantal Maveka diable ndako kozala pembeni ya motema na yo toluka to poussa nzambe pembeni ya mitema na biso bien-aimé na tongwa lelo nzambe ayebisi biso alobi to poussa mitema na biso alboyi bandimio babongoli makolo alingi to poussa mitema. Donne ton cœur à Dieu. Ils veulent pas que les gens qui donnent le pied dans le bâton en français. Ils ne supportent pas notre Seigneur, il ne supporte pas les gens qui donnent le pied. Tu prends tes pieds pour aller à l'église, mais ton cœur est loin de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de pieds. Elle n'a pas besoin de nous remplir nos églises.
Le Seigneur, il a besoin de nos cœurs. Repentons-nous, Jésus revient bientôt. Repentons-nous, Jésus revient bientôt. Repentons-nous, ça ne sert à rien. Du lundi au 30, tu es présent à l'église. Mais ton cœur reste toujours le même. Les lonzamba meme libiso pensé na ye. Azana posa makolote, azana posa mitema. Mitema bongo ma sincèrement. Mitema na biso tika kozala musika na nzambe. To linga na biso. To se portane biso na biso. To limbisa na bien-aimé dans le Seigneur. To fongola mitema. To tika ko refoule ba pardon ya baninga. So muninga sali mabe asengi pardon limbisa ye. So ki muninga sali mabe tikali na ye na kati ya ignorance. Tika ye pe na kati ya ignorance na ye. Toi continue nzela na yo. Ko porte na mutema to bana ko kotela ye na misuboka méprisable. Et ko bebisa même prière oyo lingo sala. Moto saki bozoba abimini na potopoto. Yo be ko kenete sala bozoba na ye obaluka na ye na potopoto. Laisse-le dans son coin. Na buzoba na ye mukola ko réfléchir ako comprendre que yoza kingande pa na ye ako zonga ko senga bolimbisi accepter ndima pardon wana limbisa ye. Que le Seigneur nous bénisse. Toke ko kumisa nzambe. Nous remercions l'Éternel. Oya pesi biso pensé na ye lelo. Toke ko ebisa nzambe kiaza nzambe. Toke ko ebisa Yesu kiaza elonga. Toke ko ebisa Yesu kiaza bikamwa. Toke ko ebisa Yesu kiaza mokonzi. Toke ko ebisa Yesu kiaza kimia. Aza nyoso pona bomo ina biso. Aza nyoso pona bomo ina yo pona bomo ina nga. Bien-aimé dans le Seigneur, poussa na présence nzambe. 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 Loba merci papa. Pona liloba na bomo yo pesinga. Loba merci papa na pamboli yo, na netoli yo, na kumisi yo, na tatoli bonzambe na yo. Merci pour na lilobo pesi. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé nzambe apambola biso na sakane loko moko na osenga. Partagez message na Facebook na yo, na bami na yo na Messenger. Partagez malobo yo kende. Ba na nzambe ba yeba ke to sangana ka. Tozo sangana di 8h45, tozo sangana 22h30. Soki yo la musi mutu moko koma ki fatigué, alandi biso na kata 40 jours. Soki nzamba visiter ye, bien-aimé yo komona bolamu ya nzambe. Tika nzambe apambola ndeko Belbiche, nzambe apambola yo ndeko Belbiche, nzambe apambola ndeko Amina FDC, nzambe RDC FRDC, nzambe apambola ndeko Marie Bitindi, nzambe apambola ndeko Yvette Lydia Mekwi, nzambe apambola ndeko apambola nazomona nani awa apambola évangéliste Emerance Maya Lalite ya moto nzambe apambola ndeko Melina de Jésus nzambe apambola yangai mama Chantal Maveka nzambe apambola ba bien-aimé nyonso tu ndeko Chantal Ndongala nzambe apena libela kotikala nzambe apambola ndeko Gesnostique de Dieu nzambe apambola ndeko Ndina Kine nzambe apambola Minata nzambe apambola Dominique ma fille Dominique nzambe apambola yangai de Tipia que le Seigneur te bénisse. Mayala Ngombi ma petite sœur propre nzambe apambola Marie Bitindi nzambe apambola ndeko Hélène la grâce ongenda nzambe apambola bandeko nyonso to bakota kina biso na ligne soki kolo Yesu Masiya bien-aimé dans le Seigneur azongite tokoyeba kokutana lelo na 22h30. Partagez les messages, invitez bandeko bien-aimé biso nde tokosala l'évangélisation pour tozala moi ebele pour te liloba na nzambe et pambwa soki yo memi 2 personnes o wana memi 2 personnes tokozala 16 te tokozala 20 te tokozala ebele to bonde la nzambe apesa biso makasi wana ya évangélisation parce que évangélisation epesa meli mutu nyonso te ndeko Bibiche Mamona kolo apambola biso. Merci ndeko Charlène Kembi nzambe apambola yo. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Merci. Polo Yesu apambola biso. Merci.
nalingi bino mingi me naza obligé ya kokata devoir ya ndako etanke mama ezozela nga mpe nayebi ke ezozela mpe yo merci tukutani na 22h30 bye bisous je vous aime beaucoup.